Évêque Pascal Mukuna motambwisi ya Eyamba aseka pe mokambi ya Lingomba éveil patriotique abandi kosambisama pona kozwa madame Mami Chibola na makasi pe kokanga mikanda ya ndako ya nkondo mobali na ye bosambisa mibwango bosalami na boloko bonene ya makala CPRK na Kinshasa. Congo Brazzaville ezali kopesa maboko pona kimia ezonga kati na ekolo Congo démocratique na Zambie kolanda kokoso ezwami na ndelo ya mboka mibale eye. Ministre ya Congo Brazzaville ya mambi ya mboka ya bapaya nde akutani vendredi na Harare na mokambi ya SADC Emerson Mnangagwa, président ya Zimbabwe, asololaki yambo na président Edgar Lungu ya Zambie pe na sima Félix Tshisekedi ya RDC. Cour pénale internationale epesi Laurent Gbagbo mokonzi ya kala ya Côte d'Ivoire ndingisa ya kolongwa na Belgique epai wapi atikamaki uto bobimisami bwaye na boloko na 2019 nsima na kosambisama pona mbeba ya makoki mabomoto na bitumba bilandaki maponami ya 2010 na mboka na ye. Laurent Gbagbo akoki kokende mboka nyonso eye ekondima ya mboko yamba ye mbele azongi na mboka na ye Côte d'Ivoire. Au commissaire ya ONU pour na makoki mabomoto asengi bakonzi ya États-Unis kozwa miko makasi po bobomami ya baindo bosuka pe bosembo bopesama. Misala ya makoki mabomoto ya ONU epameli kufa ya moindo moko ya 46 ans lundi na Minnesota na maboko ya bapolisier baye bavandelaki ye na kingo tango ya kokanga ye. Bato basalaki ye yoma na Minneapolis pe na Los Angeles pona kotelemela yango. Président Trump pe aboyaki yango lokola.